Ken piana ba baby sa image ya musala oyo tala petit neti Ken azo soutenir Sankara na ba propos na et ça manquement de respect. Ken so ça na ba stress na yo ne ba refoulé yo luko sa rattraper na mamsusu azar assemblée nani boba tie a qui c'est musicien na la lobby na mais ambassadeur est-ce qu'ambassadeur à culture et arts assemblée tu vas pas parler de 8 mars de Cindy Lecoeur. Attends, parler tout ça, tu as vu loba. Nana bossana to si c'est misoté, maman loba nga ngwana. Oh. Au moni lo na reproche à yo manquement de respect au Cindy Lecoeur. Au bengelo kwa. Honorable. Moi si oya boya Sankara wana azama sambiso. Masanga na kisinjora. Abete la biso masolo tout ya Sankara. Sankara bige andimi na ye kaza divorcé. Mais kisinjora azera na bulke azonga azwa ina pale. Masolo na mwasa na bete la biso. Aboya ni Sankara. Aboya. Mwasa na bia masolo bete la biso. Bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Oh, muta contredisant ma pata, ma pasteur. Beaucoup de respect. Contredisant. Asali Yangiama anniversaire surprise, Yagyo contredire yo non anniversaire va fêter ango quand les mêmes jours, et c'est une politesse. On rappelle parce que il a piqué Kofi Olomide. A s'auto-proclama que Aza vice-président Wenge, et ça manque pas de respect. Bazo Tindae. Sankara, moi si na wana aboya yo, camarade na ki sinjoga. Tala, toi na m'amener belé, mais quand on les gagne mission et sous. Au moment où sur la solo ya niveau petit na biso Ken piana, asa muto batu bazo apprécier té. On s'en prend, tala le londe ba refoulé Ken. Ça me réjouit. Bate belé ba lobo mais Sankara sala na we, Sankara la suna wenge té. Bo Sankara la na wenge. Yo mona Sankara sala promotion wera. Sankara sala kama promotion kama na mukolo. Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a fait ça. On va te là qui a donc Maramboy qui me dit. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Mwana bendana. 3 jours de fête de la femme. Yeah. Awa chez Djongade. Ngandantaba. Et si kawa ambiance
ezali kolala na niveau ya 2 fois te, Paris ekozala tomber sans résistance. Na cadre ya mois de la femme, le 8 mars auto célébraka journée internationale de la femme. Yango chez Djonga Denga Nantaba, babongiseli bino 3 jours de fête de la femme avec artiste à 2 fois te. Na programme lokola mokolo ya vendredi 11 mars 2022, bokozwa artiste musicien Suzuki Luzubu 4x4 elongo na groupe na ye bakosepelisa bino ozako lia ozako mela pe ozako bina. Le vendredi 11 mars 2022 chez Djonga 2, venez savourer la bonne musique et puis bonne fête à toutes les femmes parce que les femmes on va les honorer le vendredi. Et mokolo ya samedi 12 mars 2022 bokozwa CNN Alligator elongo na groupe na ye oyo bakosepelisa bino na banzembo ya kitoko. Journée internationale des droits de la femme. Alors ba mama bino batu bozali à l'honneur. Botina ba texto na bino, banzembo bino bolingi, toyembela bino banzembo selon choix na bino. Dimanche 13 mars 2022, Sombele Souka Bisanga, Bokozwa, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona, Wenge Poussala Tofanda, Bako Bini Sabino Barumba ya solo solo, Peba danse ya Elengi, Ozako Lia, Ozako Mila. Chez Djonga Denga Nantaba, adresse Zaka Kase Moko, numéro 12, rue Puy Dixme, 94 310. Orly, Ozamo Bimba, Nakati à Paris, paix au vivre événement. Poche Djonga Denga Nantaba, Yangonde Moboko ya ambiance, Nakati à Paris. Non, ba supporter Bagangi. Bienvenue sur Fimbouna Fimbu. Un grand merci à fidèle internaute tout besoin nabiso partout dans le monde. Merci na équipe technique qui accompagne à Peggy Titan le parallèle. Merci à Dominique Moulumba Kankou 1P4. Merci à Whisky Wishia. Merci aussi à la coordination avec Ken Piana Magizembe. Merci à Karine Nzolo le Motema Liberté Closette. Pourquoi pas à Karim Biasaka Motema Raouli ton 15 ans d'expérience. Merci aussi à Messe Franklin Edi Katen na Balobi Chobobo. Merci aussi à Francie Bango Bikolo yo balobi ke mbongo na bango ba droit d'auteur na bango ki bandese ke na wapi malgré kin kesere mené a mema bango poto mais lelo baza très fâché balobi bazo ya Kinshasa Sokoda il faut expliquer bango mbongo na bango ke na wapi. Merci na batutu bolanda biso, merci na maman Emeline Zemba, il y a tous pepele ambetolo batutu bolinga rapeki sur le parallèle. Tomoni la team Wata de retour mais qui Sinzora a été Bah raison et bien belé que qui Nzora est un peu malade, bah tout souba lobby que lelo qui Nzora. Mais tant que poto à Bukavu bakena na Bakali, bah poto à Goma cette fois-ci, à kenaki poto ya Turquie, à Espagne, à Zozonga. Prince Bakali il est toujours là, tout sur la actualité belé par rapport l'isola passeport rouge, tout le monde Sankara de Kunta. Passeport rouge, tout le monde fiston Saï passeport rouge, mais il y a des chinois. Et créez-moi polémique parce que Prince Bakali, dans l'émission précédente, a appelé Koffi Olomide, son excellence, l'ambassadeur de la culture Koffi Olomide. Je suis avec Prince Bakali, mais par rapport à l'actualité, qui s'injora Azoya Kinshasa, Batumsu Bazolo Bao Akimi, il y a un tobi qui était pour l'actualité, Prince Bakali. Bonjour Prince Bakali. Bonjour Peggy Tita, bonjour Bananyos Tuya Mokili Mobimba, Prince Bakali Mwana Roi. Prince Bakali Yana Didiston, Prince Bakali Moutoualo Bara Vérité. La fois passée, na Siliki Lakio parce que Bino Boya na ba question au ba petit nanga ba warrior, ba pesa Bino Boya au Tumolangai. Je m'excuse na ba fan au ba ça ba conscient na acte au et c'est pas ça qui mais ça juste que bon comprendre que bango ba warrior ton ba yo yambanga baeba mambo to sola on s'en prend parce que nga ba grand esprit batala nga ba net ba ya Willy Musheni koda moka ba tuneti patron ya Rivonia na Lubumbashi na Kolosi na Goma Patrick Baraka au potable les boss ba tuneti ba Teams Kabengela venimo l'homme des immeubles l'homme des immeubles ba tuneti ba ya Jamal Mukuna wana ya Joli Menga prêtre ba tuneti ba maman Emeline Zemba ya tous pepele ya Mbetolo et puis notre congolais français américain triple nationalité ton ba talakanga balinga Prince Bakali na bango parce que aloba mambo eza na nzela ba ya wili pensionné les bailleurs de fonds. Donc j'ose croire que lelo oloba mambo ba question o yenango eza ba question o batindi ote
ozo prendre parce que ngana za convalescent na obela mettant na l'équipe émission na yo eza considération omoni depuis ba refoulé ba ken piana bazana Kinshasa awa na l'équipe émission na bino te pauvre totalisa mokili omoni prestige na vie ezalaka bien te lelo oyo yo ken ba refoulé mais bino na monde bo lobela ngote bozo mikotsa na ba distraction mususu na ba mambezanga tina komona ndeko na biso akenda ipoto na ninge ya bien te akenda ipoto azalaki en ordre te azalaki crédible te akenda ipoto ndo moni ba refoulé je crois bien au poser ba question na to meka un peu ko expliciter yango beaucoup plus d'avantages. Merci. Merci Prince Bakali. On va essayer un peu de faire et le mot ils a la main intellectuel parce que vous êtes intellectuel, intellectuel. Merci parce que vous soulevez déjà les solos à Ken Piana parce que tant tout ça une émission Ken Azagi les colos avion. Mais par rapport le lot au moni, tout le monde a une de Gonabino Juvenal Kibala. De Gonabiso. Oui, Juvenal. À propos abimisa par rapport à Ken Piana Makizembe. Ken Pianaza refoulé, mouta confirmé qui yango le commis sur le toit batu nyon so Ken Pianaza refoulé. Et comment est-ce ça là que Ken Piana o bozolo ba kaza aza refoulé mais tout le monde Ken wana kaka asali émission na kati avion parce que ngana yebi ke ba escorte à bateau mutu so aza refoulé aza escorter parce que ngai sina kuta nango mais là on est zo la ki sali le zo pe sa preuve parce que yé moko mukolo likambo lo baké aza refoulé te eza que yé moko a décidé ki azonga. Mais vous, la presse, c'est comme si vous c'est la Ken Piana Pucure, peut-être un sous vous a raconté un mamou. Et bien, Solana Danisha, nos Chinois congolais, les propriétaires, na Solana honorable Matiti Boto, on s'en prend, honorable Bobo Matiti Boto, bah la boende tout, babi ba voté, honorable Bobo Matiti Boto, là très mystérieux, on s'en prend. Abinanga Prince Bakali. Au moni refoulement, ce va refouler yo au salimo boulou ba otio kraka, ba ozon son ndenge ya brutal. Mais so salimo boulou te, ozon no calmement. Ebelo Ken Piana sala kizanini. Aboyaki ayo ki samasoni dans le sens que soit sali brutalité, ba osambu isae. Agoye po boka ningunda parce que agoye po boka ningunda po ni ansali ya moto. Malembe. Yo zala ikuna. Français, la personne qui parle toujours la parole défensive, il se défend. Il y a un ticket dans le et ça aussi comme ta koina vélo. Ngas comme dans Solana, yo Prince Bakali mo na roi que ba refulagi Ken Piana. Visa Schengen. C'est pas facile qu'on soit visa Schengen. Nathan oh non non nga na lo ba yo lo contredire nga. OK yo poser une question tikana si ça ide nanga. Et bien, l'ité à Canada, na poto. On s'en prend. Ana wabi. L'ité à Canada, na poto, il t'a confirmé que va refoulagi Ken Piana. L'ité à Canada. Poto on a erreur. Papa, ngam na solana yo. Oyebi mambo na lobate na informé yo na l'ité à Canada, azana poto a confirmé inga que va refoulagi Ken Piana. Nazana vienanga. Azana mikili. Narcisse, on s'en prend. Abinanga petit nanga nande ba reflet Ken nande mamnyos nande ba matsa Ken ngamo na omona on s'en prend Ken sikoyo a se sauver parce que asala brutalité te na kat sa veto ngo sa vi babo yo point o sa vidéo photo babo ya point akena on sala ku vidéo na business class et pardon photo vidéo koute poto mona pété akanga photo ba mindele ba temi ba ozela so assist ba innovante kuna na classe économie. On s'en prend. Tu as de preuves. Ngam na tan lo ba ma bon c'est na sala investigation na yango ko te dingati. On s'en prend donc et ça ba mambo biso to lingité do dimner presse na biso. Ba ken baza ba anti valeur ya musala oyo. Ba ken baza ba to bazo yo sa biso soni. On s'en prend. Yango no mona benga ken petit nanga en esprit. Munoko nyoso ken o tshana na TV awa. Au voyage, on ne pas une refoulage. On s'en prend. Biso matiba jet privé à mo qui les gangi ba tout ba d'accord avec on air. Mais jet privé na weza ki ya babenga ba nani ba test mutu mwindu pilote mutu mwindu kana mati o ya mundele. Ozomona tekeza na mode différent. Onisko ke ozolo ba makambu o sali investigation na yango te. Jet privé na biso mtamema biso mundele.
malembe bosiko nga na omata jet privé yanga mo nazwela ngo wapi fona kika na inos bi les jeunes leaders parents inos bi mikolo ba mo benge bongo parents aboti meilleur bébé du monde ozo prendre mwana mwasi babi faut tala mwasi mwana mwasa botamina fier nyonso ozo prendre mwana inos bi babi abotam so na 12 kilos do eza pe ba mambo ezala te 12 kilos otomol pe bébé bo sentir bébé on prend donc pilote à salaki mundele ba test mindele on s'en prend quand on bite masola au niveau pour peut sans exemple tant qu'un humain est-ce que yoko c'est un échec ya ken piana lelo na sepeli na ngote mais ça nazo reprocher ye atika au voyager na bandinga mafia nyos to anaka po a démontrer pe ki sinjora tala lelo confusion en Nzambe Nzamba zalaka injuste vous allez na penser ken qui c'était là pour défier ki sinjora ye monta lobaki nazo interpréter comme maloba ya ken o kisi ndonga ninga voyager wana yanga boy na boy ngana osala ko lekaye nde ya ko refoule tala lelo oyo kende ba refoule ken ozo mpone ezosaki mbongo na avion alobi muto ba refoule ozotonga ye mais azonga na mbongo vie ngana ko bimso danser na ndenge nini nako benga Gianni Mila le nécessaire né grandi dans la bourgeoisie Gianni Mila Nagobenga yaya nanga patron à place dans un bon cadre ya Emma Mila les boss ezana ba te belé baba patron ba lo bagate est-ce que immeuble ya boy so ezala ga ta yo ata ba vieno o bois ka ba o débrouiller na nuana so ba tongi immeuble la boy mona egnos tu pegi tita makelele meta ya Emma Mila beta eloga boy to lo bagana bisote on s'en prend ata Gianni Mila so monde na akolo bakutu te ngana za Gianni Mila boyoka bakala lo ba le plus important a lo baté oba Justine Fingu la belle de belle la magnifique akolo baté ba yana nga ba ya Bruno Lubika sana ndaku na ba bon marché wana ba palais a lo bagaté Nixon boutique atonga tonga mais a lo bagaté bongo Dani Chando on s'en prend noche kutu congolais français américain a lo bagaté noche boss boya na ngaya Jamal Mukuna wana kutu lala pongi asanga ba 5 étoiles na ba Zanzibar na ba Tanzanie na ba Dubai alo bagate ya Willy Musheni kuta tongi meuble à 15 niveaux na kata palene na ma campagne wana et tonga mika na espace à 2 mois 15 niveaux et sili mais tolo bagate mama Emilie Nzemba somba tongo na ma campagne atonga ba villa mais alo bagate atamkete ya goche mascotte otonga 8e parler na ndenge ya kin awa mais alo bagate GM Gauthier mascotte on s'en prend mais sikoyo ba ken piana ba bebisa image ya musala oyo heureusement nzamba lala pongi te ala musa biso mwana na ngabo ndo panda sango na ndenge ya malamu même yo pe baloba que tu es pas exemplaire aux anti-valeurs quand tu acquises ken piana d'être anti-valeur est-ce que presque bakali na yo moko pe boy est-ce que tu vois pas qu'il y a ça question na longola combo anti-valeur avant de répondre à la question tu vois tant aux autres traiter ken piana za anti-valeur ba tu peux ba traiter ba que aux autres ka misenyo songa na finga nani nga misena na la contre parce que moi je suis là pour tous les artistes misé congolais. Mais Ken lui-même il dit qu'il est là pour la vérité. Alobaka juste la vérité. Ah, Malembe. Une fois déjà au fin à Fabregas, tu dois interpréter ma propre finga été. Une fois déjà au fin à Ferregola, Ken piana finga na excellence mais c'est l'ambassadeur Kofi Olomide. Ken piana finga ba tutu. Bon, il sera mis nani au ngana l'attaque attaque au finga na te me contre. Le fobo c'est plein de malheur. Mais Malembe na tout une question. Mise nani au yebi attend la finga été mena la contre. Mise nani. Mais toujours solo là. Na posé question répondre ngandi na répondre la question na yo. Net nani. La contre fali. Net na point nini. Ba point belé ba temps batala déjà on voit des commentaires. Mais ngana tuni. Pour la joie idée, na expliquer peut-être na la mal compris. Net na point ni na la contre. Na point zébelé. Mais tant mon côté papa to solo na yo. Net point nini. Makambo ya kan soki ya kan tango betamaki prince Bakali était contre c'est là Kolobake a sali à lever les rideaux et ça cause contre nazo reconnaître que a sali à lever les rideaux est-ce que ça m'a contre
au monde que j'ai été toujours mal compris na ba warrior. Mais comment ils ont confirmé pas Ken que non, il incite de musiciens. C'est trop grave, il faut protéger ton frère qui est chroniqueur. Protéger muto aza conscienté. Alors ça likam avec sa conscience. Comment yo linganga protéger? On point. Au monde mambo no sto loba na za conscient. De mambo tout ngap na lobi yango. Mambo tout na loba vraiment na conscient. Non, tout le monde baza contre Ken parce qu'il était refoulé. Baza contre et non seulement parce qu'il a refoulé mais parce que to compatir tango ke osali campo démontrer la samut. Yo do senga prière na nzambe ke kolisanga ko le prince Bakali. Non. Maintenant, ils ont dit que quelqu'un qui peut prouver Chris Njora. On a évité na mona na pe image. Est-ce que vous avez bien informé yo? On s'en prend rôle langa. De rôle langa ça kozala anti-valeur, de rôle langa ça ko informer ba tout autrement va la pondérer par rapport à information. Autant que combat Koffi Olomide a lobi que Ken Piana attaque. Oui. Combat son excellence. Très bien. Koffi Olomide. Olobi que Ken Piana a manqué Koffi Olomide mais tout le monde aura plus Ken Piana tant à cela ba émission avec Koffi Olomide a mérité le lot titre légendaire. Abongi Sinde. Ken a oto bongisaka pas il y a pas longtemps. Yebi ma finga o Ken a finga son excellence mais c'est l'ambassadeur Koffi Olomide. On s'en prend yo o Ken trop. Il y a pas mal de choses. Il n'est pas rancunieux. Excellence n'est pas rancunieux Koffi Olomide. Yebi combien va finga excellence mais c'est l'ambassadeur Koffi Olomide. Mais Alimbi il a un grand cœur. On s'en point d'Alimbi Saka, c'est un papa. Le cas de Sankara de Kunta Siko, Sankara, ce qu'il a fait, on n'a jamais vu ça chez Ken Piana. Mais Sankara de Kunta, il est venu déborder. Jusqu'à Prince Bakali, tu t'éterres aux Olobelo côté. Posez question Siko. Non, l'Olobelo côté, il y a le côté, oui, il y a Sankara Siko. Parce qu'il y a Ken, ils ont un propos polémique. Malembe. Ko épargner Ken Tenet à l'ouïma, bien on mobile son net à légèreté. Ken na Sankara bana l'imam moko. Ken na Sankara ça exemplaire té. Ken na Sankara les sommes à l'âme rosoité entre so taliban mi balé. On s'en prend hein. Et ça comédie où se détendre ou quoi acquérir quelque chose na katia comédie. Mais à bon mi balé ça cocasse, bizarrerie drôle. Cocasse. C'est-à-dire bizarrerie drôle. So consulter un dictionnaire ou comprendre terme dans l'obéan. Oh solana muto ça très bien pondéré. Siko pona propos ya Sankara. Ngana ligne pona Sankara. To ligne pona Sankara. O zelana finga Sankara. Na fingete. O zelana na lobana Sankara qui aza anti-valeur. Tango za dia anti-valeur, nga muto na za grand esprit. Jamais na loba makambo o yo ozolobana na s'éterniser na yango. On s'en prend. Lelo oyoyo wenge musika maison mère eza orchestre lokumu. Tout ça ambassadeur de la paix Ranson Igwe de la forêt son excellence. Batebele ba lobo mais Sankara sala na we Sankara la suna wenge te. Bo Sankara la na wenge. Yo mona Sankara sala promotion wera. Sankara sala kama promotion kama na mukolo. To cha wera na mama la asa kutute wera zati. Donc wera dans la problème on a Koffi. Papa, wera nous apprenons na excellence Koffi Olomide ndé. Poani. Non. Ben nous apprenons poignet. Ozalagadiana Ouera, le roi de la forêt Sankara. Ozalagadiana Ouera, grand esprit, leader. Ozalagadiana Ouera, Yantsone. Obiso Tondo qui ne peut pas beaucoup classe, on la répétition Zamba, ça y a la Zamba. Il y a Ouera son. On s'en prend. Ngana loba yango, naza parmi les rares journalistes, chroniqueurs de musique. Ou les qui émission na TV à l'Obakue, na la fan ya wenge musique maison mère na quartier latin international. On s'en prend. Ils ont manque de respect aux vérités. Ils ont manquement de respect. La vérité plus bat balobi que à la musique bat moi cerveau parce que Koffi Olomide à cause 5 sabatute je t'avais demandé ça. Bon rôle là voilà. Au monde que boye ba pe mambo bolo baté. Bon rôle il y a excellence mais c'est l'ambassadeur Koffi Olomide et ça a sangi sabatu. État ambassadeur culturel, non. Et ça rôle a été. Si on a besoin de ambassadeur de réunification, ou on a fait Luka, batia inosbi. Ambassadeur au 5 sabat. On dit mon passeport, on est en plaire, non, on a en plaire. Bon, à part Koffi Olomide excellence, ma mignon toi ça la vie Simbaka.
yo quand tu suis à la Kofi Olomide excellence té maman ngenge exemplaire bon ya ba tu na ba games pour cela qui on analyse bon té passeport rouge wana na minute so batu tout ba komi ko simba parce qu'on a appelé ça en player principal Kofi Olomide excellence monsieur l'ambassadeur Kisinzora a répondu à Sankara mais ba propos na eza qui est un peu débordant hein qui a rolobanaye qui a là bord muke ke bana Kofi Olomide ba mamso abimisa ki to ko mona réplique ya Sankara pa lobi ke bara mosina mobile ozomona ki bo même so ba comédie botika mino Kofi Olomide moi si oya boya Sankara wana azama sambiso masanga Kisinzora a betela biso masolo tout ya Sankara on comprend au monde moi si oya boya Sankara wana azalaki master na ngana Kisinzora ya makasi to liaka na yeto melana akina mikili momiango olobi aboya Sankara Sankara ndimi nega adi aboya ne Sankara aboya nani obi aboya nani moi ça aboya ne Sankara Sankara bige andimi na ye kaza divorcé mais Kisinzora azaka na bulke azonga azwa ina pale masola moi ça na betela ebiso aboya ne Sankara aboya moi ça na bien masola betela biso ngai mona la trop fier na musapi na ngoyo moi ça bien aboya ne Sankara betela biso masolo tout masala ngana Kisinzora betela biso tout sauf rien plaisir na ngai ngwana mais ya lobi Sankara soko meki na ona na ba bombe na yo ba yeza eza ya osakana te ba bomba Sankara ba te bele ba osa confusion o prince Bakali o s'attaquer na Sankara ozo manquer o ranson ke bana guerre na wenge ngala manquer le roi de la forêt l'éducation bandi wapi o moninga nana mukolo te na koloba mabe awera pourquoi na loba est-ce que nana intérêt na loba mabe awera ata bino moko le roi de la forêt nga ba vie na bala na wenge wana ba maître ninja sikate na yana nga ozo mpa moni papi kakol c'est bon ya machine vie na nga papa na loba na nga glo wana ndeko na biso glo rolangi l'américaine ozo comprendre au moni papi kakol c'est bon na machine grand frère na nga maître ninja sikatenda yana nga sko yebisanga est-ce que dans les émissions na loba mabia wera na sangote je sais que Sankara o asali ala suna wengete muta contredisant ma pata ma pasteur beaucoup de respect contredisant asali yangiama anniversaire surprise yagi contredire yo no anniversaire va fêter ango quand les mêmes jours et c'est impolitesse on les rappelle parce que il a piqué Kofi Olomide a s'auto-proclama que asa vice-président wenge et ça manque pas de respect bazo tindae ta Sankara komani ka bibina bina la ba conseil ka batu ba kabele mbongo logo mutumo boye aza dépasser Sankara ko bina la ba poto ma batu ozo comprendre pour ba pese ka mbongo ya Sankara moi sina wana boya yo camarade na Kisinzora tala to na ba mamne belé mais quand on les connaît mission et sous par respect est-ce que c'est vrai que Kofi Olomide Arocha moi poursuit mon roboé envers Sankara na justice na ndenga ki suna passeport rouge nae parce que tout le monde a mikolo vidéo mo circuler pe na passeport rouge nae bat balo ba izana manque de respect mama be yango na so ba warrior ba tindaka yo tinga na loba auto mona so loba comment mutu ba PC yango na PC haute hiérarchie et ça le discours pour excellence Kofi Olomide a PC passeport diplomatique et puis a tiena raya ambassadeur ya culture Sankara au tika lo mona te haute hiérarchie moi ça poursuivi parce que on les a manqué na lelo mabe o komani na lelo mabe de mission lelo pena félicitations na mon fois ça poursuivi parce que titre la campagne lelo qui est au Longwe Warrior au mon niveau qui au combien na haut niveau aux asu Warrior te félicitations soko benga 8h to c'est émission 8h05 na comme na 8h05 on s'en prend parce que na lelo mabe yo moko bimisike fois ça la poursuivi et ça mais tant qu'un intellectuel parce que là il a ba titre moko parce que le chef de l'État il a honoré quelqu'un déjà que comment na Sankara au hasard individu de venir Kofi Olomide c'est un grand pour na ngai bablo bongo c'est pas la comédie et ça le romo ya vie non solana na lobiango étant qu'un intellectuel non solana honorable bobo automatique espoir abana boende nyostu ya seka il est souriant honorable bobo automatique non solana ye
na solana ya Jamal Mukuna yo wana ya Joli Menga na solana ya nanga Chims Kabengela veniment des immeubles na solana boss nanga Patrick Baraka au potable patron Rivonia na Lubumbashi Kolozi Goma meilleure place à se détendre na solana ya nanga ya Marie Hélène Linongi patron ya MHLMB na solana mama nanga mama Emiline Zemba na solana Dani Chandu jeune ou l'équipe a jeune nyoso yo kawana l'influence il a la mallette Dani Chandu non solana Jean-Paul Welly de London non solana Kenny Mbumba arme lourd non ça procès contre Sankara va poursuivre parce que on te ozo mona opete ke batumsu ba na courage le ba marambo te Sankara bimisi yango parce que moni marambo pe Sankara bimisi ba te belé ba ngi na mutema mais ebimi le quoi moi manque de respect envers chef de l'état oyo a honorer ngana lobi na sens wana mozo mona te ke sko makambo na Sankara bimisi ba te belé ba na ngwa est-ce que ozo reconnaître ngo ke Kofi Olomide azo soutenir Sankara pono mona ke bazana bango peut-être à soutenir Sankara na sens nini OK kolinga to zonga warrior na longolo diana kashi wana olobi ma moisa très important arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class tala petit neti ken azo soutenir Sankara na ba propos na ye ça manquement de respect ken so na ba stress na yo ne ba refoulé yo luko sa rattraper na mamsusu komi coach na mambo te da niveau na ote on s'en prendre nga ba sala be miso plusieurs fois na ken boy débat contradictoire na gagné à ken plusieurs fois o tche de o sali doute poani o mona tende na lati o tala na soni soit disant a oti poto a ola tabong hein ata ba petit na ba faldi ba petit na tout ba petit ba faldi et tout kuna mta gagna bango nyonso na makambo to eza yo ebi yango te omoni ke yo mo yeba yango te c'est faldi aleki yo okobona c'est petit na biso faldi aleki yo. Moi je suis pas dans les polémiques, moi je fais le travail. Moi je fais le travail. Petit Valdi na leki na vite. Moi je fais le travail. On s'en prend, c'est que petit Valdi aleki yo. Moi je fais le travail. Mais yo ce qu'on mata avion international où est-ce que petit Valdi matate. On s'en prend. Tant on solo na solo ya kilo komi kitsate. Petit Ken, tant on petit en esprit. En matière avion na sima na yo. Mais yo lobela ngote parce que au bangaka. Tant do banga petit Valdi. On s'en prend. Yo mo banga dossier à Sankara ningo lobi Ken piana naza wana na osonga. Tala ningo mo banga petit Valdi. O lenga ka petit Valdi mais aza petit na yo. On s'en prend. Est-ce que maman na lo bana kosi? O banga ke parce que asa warrior. Parce que petit Valdi à la warrior. Ken à la warrior. Ce que yo o banga ko loba. O banga ba bengana yo. Or que faut loba. Au monde ba petit na biso ba ibula ba sa ba gaulois. Au monde ibula héritier ibula à la gaulois. Wana ba tout ba yebi. Menga na sa impartial. Et bon killer. Olobi? Killer azala. Au monde ta to solo ma solo ya niveau petit na biso Ken piana. Asa muto ba to bazo apprécier té. On s'en prend.
tala le londe ba refoulé ken ça me réjouit. Parlons un peu, il y a dossier, il y a 10 ans, il y a carrière à Fabregas, tout le monde a bien si Koffi Olomide. Maestro, a bien cité. Bino Bosala. Invité Naye. Invité Naye. Écris-moi. Koffi Olomide, mais c'est l'ambassadeur excellence. A Keneki étant numéro 1 à musique, a Keneki fêté, na musicien, il y a mon NP à Mboka. Il n'était pas invité. Olobi Azaki invité spécial à Fabregas. Il y a 10 ans. Ah papa. Azala invité, Azala té. Akina fêté na ministère mon Namboka biso Fabregas Maestro. Où est le mal? Papa ne sait où rançon. Où est ça? Où y a un soir là il a empêchement. Oh. Pourquoi nous voulons avoir polémique? Non, il y a un gamin là il a pour na empêchement na. Sur le tu as 3 fikines. Fali, héritier Watanabe, Fabregas Maestro. Récite ça na fikino wapi. Oui, bien mon réponse là ça. Fabregas n'héritier. Et Sili. Fabregas n'héritier. Et Sili. Est-ce que Fabregas Azaki capable de taper fikine? Déjà Betaki. Capable. Déjà Betaki. Déjà Betaki. On s'en prend. Déjà Betaki. Mais aux hommes que non, Koffi Olomide est un peu malin. Hein? Azo Linga, Aza un peu malin. Excellence, excellence. Et ça plateau nanga iko linga te ke go diriger. Koffi Olomide à ça au niveau. Aux hommes on ça manque respect. Bato ba hôtel biso yo benga ba misene ngo mesala kuna so bandeke. So ba nini so bande nini bande nango benga excellence mais c'est l'ambassadeur Koffi Olomide. Oh, et ça manque de respect. Hein? Siko na ba popo ne so sankalo ba kikasi. Est-ce que Koffi Olomide a aussi reproché na eloko monter na mambu sankalo? Ata poussière ya reproche et ça te. Il y a seulement mbolo belanga bakana. Ngamna poser la question. Ngana affirmer na bi ata poussière ya réponse sur reprocher na l'autre. Na elo mo roté. Mais Koffi Olomide a comme ambassadeur comment ko leka na ba mission pour na appliquer bande kwa wenga lobake ba musicien belé ba botana basina ba ngozomona ke Koffi Olomide pas zoluka kimiate parce que as ambassadeur il faut à banaliser nyons. Asa atanya maso au bengier. Tchako. On s'en prend hein. Yeba ça tchako. On s'en prend. Wana azo la qui rassembleur té. Il faut banaliser nyons. Asa rassembler en nan. Boba tché a rassembler. C'est un musicien. Dans la lobby là. Mais ambassadeur. Est-ce qu'ambassadeur culture est un rassembleur? Et bon ça le par exemple réunion moi artiste émission congolais. Réunion wana na président yango. So par exemple Koffi Olomide. Ambassadeur ya culture rôle nango ezani. Peut-être no boye baté. Yo go le rôle nango ngana maîtrisant nango. Ako qui nous représenter mboka na biso. Makamno sa culture ezo sala ma foi la informer culture ezaka musique té. Ouais. On s'en prend hein. Mamnyo c'est do singa ezala en caractère culturel ezo singa ga musique té. On s'en prend. Parce que comment on la rassembler et les musiciens? Non. Azande na poste likolo ya makasi mais aza rassembler ba musiciens. À cause de Atindo mission de service na Belgique. État homme de la culture. On s'en prend parce que nous avons battu dans le pays nini. On s'en prend dans aucun pays té. Dans 5 visas dans ngebimi. On a que mission de service. État homme de la culture. Ou excellence mais c'est l'ambassadeur Koffi Olomide a une mission de service. Voilà. Parlons un peu de Rebo. Oh, tu as la Inosbi. Moi, tout le monde a besoin d'encourager, tout le monde a bien encouragé. Mais jusque-là, tout le monde a félicitations à Koffi Olomide. C'est quoi? Le monde qui va t'indaga na retiré na ngani na lobai ki oza warrior te oza warrior. C'est parce que pour na tout nio babiloko o na lobby ke tout le monde ba musicien nyonso. C'est là que papa ba musicien ba belé comment tant excellence Koffi Olomide. Ba musicien ba belé musicien o chaîne na bino o bino bo ala batunayi. Boa félicité. Il faut pas autant à combattre. Ba musicien ba belé ba. Ba musicien ba belé ba nika excellence Koffi Olomide point. Na tuni. Na tara wera ensemble. Longo la pe wera. Faire rigola. Faire rigola, pas féliciter. Voilà. Ce que l'ingénieur a lobani. Pour nga féliciter, félicitations parents Inosbi. Yangwana na compte ya journaliste Inos tout parce que nga na la numéro 1 na bango tout. Oh, yo numéro 1.
boyozo kamwa Ken tolobi kaza numéro 1 na bino, ken tara numéro 1 na bino. Yango kozong sama mora numéro 1. Côté internet tolobi ke numéro 1 na bino. Ken auto sel émission récemment lobi kaza numéro 1 atanga ku ba kombo. O Frank Semai, o Vincent Toulouse, o nani ken azaka numéro 1 na bino. Wana je le dis avec force parce que Malembe, oloba avec force parce que la patron ya patron nga. Te mayem talo Malembe, ya lobi mambo eza na sens te yozo landa yango pe. Est-ce que ken a cet exemplaire? Oh. Être exemplaire. Il y a des exemplaires qui ont mambo eza sérieux. Yozo kotsanga na s'éterniser na comme muto azana ba bêtise na monoko na. Est-ce que tu vas parler de numéro 1 ici hein? Pongande na leki. Na yimo yebi tuna ya yebi sawo. Omoni ken tuna ya yebi so bakala leki kasa numéro 1. On s'en prend hein. Voilà. Na o elango te parce que ngana numéro 1 plus que ye. Eh. Nga finga te. Yesko afinga ka. Asa numéro 1. So lobi na ngaza numéro 1 ya mafinga. Non, ça d'accord na yo. Héritier Watanabe de retour, le tout le monde est musicien. Et là on nini o atiraki. O atiraki tant on ba musicien la team Wata. Ça lit bien. C'est bien. Mais tout le titre monsieur côté né qui se joue à Tikaliga pour 8 mois temps baba ni babi azanga araté vol. Mais ba titre na internet o akimi na poto Turquie na poto Turquie. Et ça là on ni ba kalita on ni ba ok. Bolu kane bolongola Sonia Ken o kisinjoka kimi na poto kisinjoka soma ndaku bandaku na Kinshasa va ki poto so kima na poto ba soma troisième ndaku je n'y crois pas bo mona kisinjoka na Kinshasa c'est comme si bonga bocha kisinjoka na ba problème na batu parce que il y a kenda ki déjà ninga ya boyebi ki a na problème na Sankara parce que il y a la kai déjà Sankara so ba peut-être ah papa otanga komo ya mutavale o tchana koma Sankara Sankara ni Sankara na ki mala poto ba nguna pa so mandaku mais kisinjoka na poto liboso ya kisinjoka luki poto so tant l'état ino luka mukana ya kisinjoka so maida ndaku na Kinshasa atonga immeuble ah to sola masula niveau ko yo komba Sankara njo na so moi si ya Sankara X na e azaka mana biso to ana ma solo ya Sankara auto yebi so an meki na sele émission. Merci beaucoup. Je crois que tu as souka. Merci na. On njora, ya njora oya lelo. Lelo te. La pesa no journée pour no boyo no zele na aéroport no Wario. No pesa joute. Ba Wario na tikala mona batu ya ketonet ba Wario te. Ata bo fini na bino. Eloka sike salaka sute nyoso to yoka. Bobi misela ma finga ya sika. Oh nyoso bo finga na yoka na ngaya. Kalipo na yo yango pe bazo yina batu. Ba yina yo. Bazo ina batu. Ba yina yo pe. Bazo ina batu. Oyambanga. Oyo pegi oyamba bakalo opwanini. Bazo ina batu. Omoni pegi ando yamba kanga nanko. Bino bolingi pechala na Nivaldia yamanga. Azala ka wago yamande. Abanga balongole. Moi je suis là pour la communication, je suis pas là pour le polémique. Moi je suis là pour la communication parce que je suis là au babenganga passe partout. Nganaza je pas de tendance. Non, moi je pas de tendance. Moi je fais que la chronique musicale parce que Prince Bakali Gianni Mila benginga est-ce que Peggy na la pour Gianni Mila la warrior te à la Kofi Phil Gianni Mila grand prêtre vous comprenez Gianni Mila à la sa chronique il colle ma position Nanzimi papa ngala lobby est-ce que Gianni Mila sa chroniqueur bozolo ba non bo bebsi chronique il y a la chroniqueur aza pas trop bana ko na Gianni Mila vous comprenez tela mutunati Justine Fingu la belle des belles aza Kofiette vous comprenez et sa fierté balobi nanga me bakali omoni Peggy titana ba warrior batina ka ebo na bité ye ala coup contre ba warrior moi je faux aka na ba propos ya bien na la naza contre mututé moi je suis une église au milieu de je suis neutre papa moi je fais mon travail ici na Fimbu na Fimbu papa je suis naza chroniqueur naza contre mututé na kendaka partout tala lelo oyoyo ba warrior contre ba warrior salisi ken piana faut ça faire ba refouler on s'en prend il y a des preuves on a pas preuve wana na ça na ba preuve on a pas preuve na ça na ba preuve parce que bolo ba motro est-ce que ba bongo ba sala complot contre ken yo voyage oyebi mamba vol ndenge le kaka ken piana sala ki brutalité te ami tikaki ndo moni ba escorta qui était
bamati na avion aye calmement akomi na Kinshasa alanga tia munoko ozo comprendre munoko na ozo tia soka meki lisuko loba osala émission non lekele sous émission na ba preuve tangible parce que azo soutenir Sankara, c'est pour cela tu dis ça. Parce que tu loba na sikoti pesa basket na lati valeur ko otala ni lati na sonte pas voilà problème na Tony. Prince Bakali, on est arrivé à la fin. Karine Zolo, le Motema Liberté, Closed. Karine Biasaka, Motema Raoul, 15 ans d'expérience. Raoul, ton autant à Komwana. Parrain. Aza Warrior, Taza Yananga. Il y a un problème là-bas. Mais au sol, la Karine Biasaka, madame. Mère Nabiso Babala, il a place à Cher, na Romeo Golf. Mère Karine, mère Abana. 15 ans de fidélité, na vie Raoul, ton le prince des diamants. Yananga, ya Raoul. On s'en prend. Tu vends na yé to liaka na yé sora yé na mata sans audience nga muta liboso na mona diamant na vie na nga na simba bo c'est Raoul Itono le prince des diamants muta pesa Raoul Itono le prince des diamants c'est Koffi Olomide excellence muta pesa Raoul Itono le prince des diamants c'est Koffi Olomide wana mokile yebi excellence mais c'est l'ambassadeur oyebi biwa Koffi Olomide a fait des bureaux oh a dit déjà bureau ozo kamwa mami no loba na tayo moko Bapeso Koffi Olomide bureau immeuble mobimba bureau Koffi Olomide immeuble mobimba kasime immeuble à 6 niveaux bureau Koffi Olomide mbali boso na mona pe immeuble mobimba bureau ka ya Koffi Olomide biso tout aux emprendre na cadre à culture aux emprendre ako chapé wana osala na bureau na de na mona ande bureau lange osala ba Koffi Olomide bureau immeuble à 6 niveaux bimba immeuble bureau Koffi Olomide que vient danser. Bakali, tu vas pas parler de 8 mars de Cindy Leclerc. Attends, parler tout ça, tu as vu loba. Nana bossana to si c'est misoté, maman loba nga ngwana. Oh. Au moni lo na reproche yo manquement de respect au Cindy Leclerc, au bengelo kwa. Honorable. On s'en prend. Tant sur la masolo ya qui honorable. Numéro 1. Musicien oza musicienne oza na kati ya groupe ya mutu mais l'équipe oba longo belé na succès mutatika va me prendre na quartier la tene tini le ke o longo la ngwa te hein. Non, parlez d'abord de 8 mars oza moi ba moi j'ai dit moi ba maman tangela nga ba mise tu ba longo na quartier wana on est na lina zana terrain na hotel nga na ebisi yo kaka pour la production le 8 mars moi je suis pas dans les polémiques na tuni yo kaka lisolo ba miso ba longo na quartier la international on n'est pas dans ces terrains toza na terrain wana te toza na le ke honorable Cindy Leclerc tangela ta moko na lobi Bakali pour répondre à la question nga pe na tuni yo tangela ta wana moi cité Olobi yo ala na mwasi nana mwasi ngape na mwasi saini wana mama te esalini tena tune saini on parle de journée à 8 mars malembe to kokoma wana l'honorable obina benye l'honorable ngazela malembe na tuni ba mise tu balongwana na lekisi na succès honorable Bakali, on n'est pas dans ce cas. Je rien te répondre ça. Et ça question zobanga te. Na zobanga yo te. Nga question nanga. Attends. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Non, Bakali. Et là konini na tuni yo. Ah, Bakali. Ngasi kona bangite na bike Cindy aleki batu presque no so balongwa. Tout na soleil wanga, tout la Gibson. On s'en prend. So bengi Gibson butu kondolo. Obengi brigade Sarbati wana bana quartier la tête. Mais Bakali oza intellectuel. Oza yoka. Zela. Te malembe zela. Oza tingana tangate. Obengi champion esthétique. Otuni bango. Malé te nana se invité na yo, nana droit dominer yo. Oza prendre. Nana droit dominer nga. Plateau yanga. Plateau nanga. Te wana seke bongo tokate. Tokate na biso émission. Merci na ba fidèle internaute nyoso bolandi biso. Merci na Karine Biasaka Motema ya Raoul Itono. Parce que nga na tuni une question. L'honorable Cindy Leclerc azobeta le 8 mars. Pour la fête à ma maman, qu'est-ce que tu crois? La fête à maman, non, répond à la question, mais répond à la question, plateau plateau émission. Merci à M. Franklin, Eddie Katena depuis la Suisse, merci à Francis. Donc, on a biso baoya Kinshasa, balobike, bangoné basala danse kilbanzeza. Mais droit d'auteur, balé la ramonte, mbongo na bango kinara wapi. Malgré qu'une question personnelle ou amima bango bana projet moroboui parce que
baotambusanga kala mingi te bakali azoloba na me kala mingi te na olongola nanga bio moni bio ngam na olongola bini no longo na olongola bio bini no longo selon bango na tunyo bini na olongola bio malembe bindo solonga warrior biani officiellement quoi ngana ngai naza chroniqueur na lobi kasi bio ngana loba bio bato na oloba wana chaîne c'est la chaîne orchestre membre mo kileyebi arrête de dire ça au monde ranga partout na bia bakali okutana nanga partout OK na sepeli omona ngai pa wera nsoli omona ngai pa jibe omona ngai pa wera omona ngai pa fali malembe te ngana se invité na tika na loba oyamba inga pona répondre à ba question na yo oui na sepeli olobi ko kota partout c'est bien bon moi mutu no soyebi tala lelo ba warrior ne ba pekisaka yo osala émission na ngate pona nini parce que chaîne nabino ezalaka ya bango wana c'est bien bon to respecter yango bona tuni yo question moko simple na cadre ya confrérie parce que héritier ibula tanga yambanga na tuna ke question à répondre calmement mais yo ozokima ko répondre nga ke na ba mise tout non yo ko tuna nga question te okotuna nga question te plateau eza ngai yo okotuna nga question te ezake okotuna nga question te plateau eza nga ngani na otuna ba question yo zaka mutona pour nous répondre yo ken pena okotuna question tango yamba ko répondre à point. Merci beaucoup na fidèle internet merci na Jordi Mila merci na espace Emma Mila donc on a pesi ba tout balinga ba Jani Mila na pesi mbote le nécessaire na pesi mbote so faut ba ça Justine Fingu Prince Bakali na tuni fini les cœurs oh Prince Bakali ozaka na problème na bato otondeni oza invité za la poser oza poser te merci na batutu bolandi biso merci na batutu bolandi biso on se retrouve à la prochaine restez branchés na film bon comprendre que Bakali a poli na par rapport car na tuni mamba le 8 mars Cindy le car akoki olobela ngote bantu barana kofi olomide akoki olobela ngote on se retrouve à la prochaine Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali bato elaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Jideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.